lingaka mingi te toza na kaluka koyeba vie sociale ya bamama koto bapapa koto bavivaka ndenge nini mai courant ezalaka bien ezalaka te toyoka réaction population vie sociale ya awa eza ndenge nini boviva ndeni mpasi ya koto eza ndeni mai courant vie sociale ya koto eza ndenge nini papa kokoyebisa biso na mwa mokuse malobo tuni ngai biso toza milie moko oyo eza monene kaluka mais gouvernement ekipaka kaluka te tokomomona presse oyo bazosala lelo naza sire ta mosu mpe ekomi na kote bazokana yango te mai biso mpasi beerosion mpasi bamai ezokotela bato te na ndako terasa monene na kaluka eza te kaluka badepute tovota toyebi te so tovota badepute soki ndenge nini gouvernement akipaka kaluka te tozokomprendre te tozovivre na mboka lokola mboka na biso te mais namoni koto population eza mingi namoni bana baza ebele bozobota mingi vi estce koto bovivaka malamu papa toza ebele oyaka ndenge nini estce vi koto eza bien vraiment vi moko toza nango eza pasi tozovivre na vi moko ya pasi mai courant ça va courant eza te courant ya malonga eza te ere moko eye ere moko ekatani mai eza pasi biso mwa moke na quartier 3 mai ezali me baquartier 5-6 baza na mai te bazomela mai ya source e raison mai pasi do bamema mai na mutu mai ezokotela batela bandako ntango mbula ezobeta vraiment tozosenga na gouvernement soki eza biso toza bapeuple congolais kaluka eza mboka oyo eza na kati ya kinshasa basunga biso na likambo ya bamai basunga biso na likambo ya pression ekende ti suka nakanisi nde toboni bino malobo oyo ekomi merci beaucoup mama tozovivre na pasi surtout biso batata okomi mpona basalaka te okoma bato maladi soki osombika mwa rikala te bato mibale okende sangisa otie na ngani olamba tito olamba fufu ozoselaka na ozo kola fufu nayoyanaka mwa kopa masango olambi olia ti otiki tozovivre na pasi mama alobaki nde na kosunga bato bazoteka biloko ya mike biso oyo soki osomi makambo ya makala yango ozela ti okoteka kwa ozosama pasi koto mai na courant eza bien mama mai eza te courant eza te sikoyo mai eza te boviva ndeni taka babulu bozwa mai ya mabulu na fokofoko eza esu nini fokofoko bato baliaka oyo fokofoko mai ya fokofoko babendaka boye yango tozofivra temelaka wana batikile biso mai pasi makambo nyonso bato mibale sokoteki boye na pokolie sokoteki te kolali merci mama tolembi trop c'est trop mpona biso okotia mwa mesa no bende tozoteka be bakoya bapandi personne o 3-5 personne na biso tozwi lokola tozwi na leader na biso akotelema na biso yanama tozokende biso na ye longo inde sikuna fo tolandela bamakambo mpe na très sikoyo toza wapi sikoyo toza na kaluka na ngaliema na kaluka merci papa yango ndenge tolobela na makambo trop c'est trop tokangakanga bango tofini bacharge bapanzaki bapanzaki bazotanga bien te biso bamama moye toteka eza te place tokotekela eza te bawenze baplace eza te na bakwe mpe moye teka mpe eza te biloko tozosombebela mbongo bazotuma moto kozotila mbongo wana aza te papa mpe misala mpe ya malonga mpe eza kaka te wana bazotanga te tokomi na pasi kolia na biso bato ekomi na pasi koto nzela eza bien nzela eza nango bien kasi place biso bato tokotekela eza te ebongo courant ezalaka kaka na badelestage ebongo mai mpe pasi une semaine 2 semaines tokolongwa koke koluka mai epa mosusu atekaka bala lobi na cimetière akitambo bazwi bana akima na ye na place akota na nzela balalete na nzela akima bazwi bana batumbi bakange bakota bi afuta momo onisili na kofuta ye na fika wana afotaka lopango baoza moko basalaki mabe babongisa makambo bateka batanga bon na kati ya kanduka wa condition de vie sociale
ils ont la moins difficulté mingi parce que autant la lolenge oyo bato baza ko vivre c'est comme si baza la carte ya ville Kinshasa te et pourtant biso na Kanluka toza na carte ya centre Gombe za pembeni ma campagne za pembeni palais du peuple za pembeni mais oyo biso to senganga na Kanluka ezali des enclavements vraiment Kanluka eza enclavé et c'est des désenclavement kota donc et puis na problème ya mai pe courant ils ont posé problème parce que kota na kati ya Kanluka awa tozali na 7 quartiers des quartiers et jusqu'à quartier Congo mais eloko eza pasi mpona biso eza ete na baquartier nyonso wana omona courant ezalaka na délestage et puis de deux likambo mai vraiment ezalaka na quelques parcelles eza na pompe na ba robinet mais les restes des parcelles eza na ba robinet te difficulté vraiment eza makasi koto wana ya mai na courant et puis na nzela omona peut-être lolenge oyo bapensaki komeka kosala nzela mais toyebi te ezokende kosuka obi ekosuka te mais ana azomona bana ebele do bagene ebele bazobota ekoki kozali ya nini do bazobota mingi mais c'est ça kobota oyo mingi maman ezali par rapport au contrôle de vie sociale omoni contrôle de vie sociale soki eza assuré te bato c'est normal pour que anobota kokoremarke nini baparent baza na misala bien te bon lokola misala malamu eza te papa akoka kozwa charge ya mwana wa mwasi te nde yango ozomona babiloko nyonso wana donc cause ya bazemi bana nde baza kozwa yango ezali dû na manque ya travail donc il y a plus de chômeurs et yango ezosala ke incapacité wana bana basi bayeba kose livrer na makambo ezangi ntina makerika kukaluka pasiza masato kura zikala kaka pasi kaka kozi tango zikala kaka pasi tuko buna bakala muna luyandu kukaluka bakipa gogo bafako kumfunu iba bakala kwa var meme uyoko kwa mama bana batateka bana babima musendi basalisa bana bawo epi bungitigisi abiri kuluna batasamuna ndi kuluna e baba soda e baba police babi bakumiri yako bakuluna parce que hene ba mama bana bakonde ya bisalu toba yakala bawo bisalu katwa maintenant batateka musendi bana bawo bafonzila bakota klasi bawo batakudetruire batabunga batabebisa e babene bafumbati e bashefu kiti ba gouverneur est-ce que ibo buna holo ta samna ndi bakuluna est-ce que bakuluna bateti banani si bakuluna bateti bawo parce que batadetruire hata hela ya ba mama hela ya batata batasala koko gouvernement ka hani batu bisaluko ba compagnie katwa maintenant bana batata ke bana batutsa ke bana ba ndungu ke bana ba kamatu ke bana ba kuni baba yambari ka bana vraiment bata kudetruire bima est-ce bobu keti olieba bakamba mumanemi ndino lukatula lupozabuna katwa babata kubadetruire batabunga bima byako vraiment kanyama bibantamsia kaka nyama kutasa meme bana bela kula twala kula masiri kanyama donc msoki banta kunkuta parce que ba mama bana saba prier nzambi ba mama bana mkialima saba dinga nzambi utamana ndi kanyama kutwala bantamse musendi kafwa kasisa bana bandi kasisa bima byandi kayandiko me bana banta kumtuma eba kumtwala banta kumsya idia to dingiri ndi holu zoneni ndilo to yalati me batu bakulubele yefuru uzakala momti mais comment va détruire babenendi bana bawu batakota classe mon passes est-ce que bois vous ça yala yati et pourquoi tu hier kaka banzenza bengi baruanda bengi na super reportage na biso oekile ba mama ba vide ba papa ba ça yango simple mboka na biso ezana passe ezana ki yango tozo senga mukonza mboka so moye ezali atela biso koto bataka luka ndenge bazo souffrir nde bazo lela mai courant eza passe eza ta kolia donc moye de vivre na bango eza passe vie sociale na bango eza passe na super na pesi merci et pas maman qui dit bisengo ene mutasu ba image merci na Patrick Nsala yene mukamonte na pesi merci na ba internaute nyonso ozaka fidèle toujours na site na bino na pesi mode et pas Christian Nisu number 1 na posa ete David Oliko Flori Bale Kombo sont à Londres na posa ete Obama na Canada na pesi bino son mode merci na émission voilà